MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Meilleur ve la mifa, joyeux Noël, bonne année. Eh, t'as pas comment le finga bat na sonia, t'as bien. T'as penza bien pour finga ngai. Nzamba limbisa. Na lobby la mifa. Tato bozomona na singa awa je crois ba to belé boyebi. Lisolo singa oyo na sina betango je crois c'était l'année passée. Te ka année oyo, je crois l'année passée. Année passée ou bien ka année oyo bandila année oyo. Et où même moi moqué, plus ou moins un an passé. Au fait, n'a pas besoin de l'isola singa pourquoi. Papa m'a contacté un bandego boyebi nazoteka bakisi ya mibali, ok? Nazoteka bakisi ya mibali na omero beta bino lisolo na mukuse e bana ndenge nini pona mo teka bakisi ya mibali parce que batu ba jugera batu par défaut, hein? Voilà. Et aika ramoni to ayoki et puis asali ba jugement na ndenge na ye parce que kanisi o ya kanisi wana et pourtant tosunga batu, tozo sunga batu makasi. Bande o babolingo. Ba kongolenga na ebité vraiment ça passe ça mawa. Avant na bete la bino lisolo ya singa oyo, OK? Na bete bino lisolo ba kishonga na oteka et puis le pourquoi to pe bana yendenge nene. Par rapport à sujet na abordaka, OK? Et sur le mariage, hein? Ba cause ya ba divorce. Na ke na okambango, hein? Parmi les causes majeures, il y a le divorce. Mbeto liba les la kati. Vie conjugale et 80%. Bolim salarme. 80% de la vie conjugale est vendue na mbeto. OK? Récemment, je crois, il y a quelques jours passés, et na créé que si je me reconnais dans la live, na me coussé. Est-ce que le sexe peut-il exister? Ah, comment on dit? Le mariage peut exister sans le sexe. Et tout ça là, il live, moi, il n'y a pas longtemps, quelques jours passés, ils par rapport à la vidéo, moi, on a posté qu'il y a un de moi, si moi, je là. Aligné mobali. Nous avons mobile, on a pour la dialyse. Abani là, azolela magoda. Batu babane ko sekae. Ne batu nenga mutuna na maman, est-ce que boulingo ko exister sans le sexe? Et tu me gars répondre et puis tu me gars expliquer ah son lobby d'emblée non batou bakoloba n'importe quoi, OK? Tu s'expliquer qui le pourquoi il y a non. Alors cause majeure il y a ba divorce tatami ba cause ça moi ebelé mais tatami magoda ezobo mama bala et sur ce tu me gars diagnostiquer ba problème ni na ba problème ni o ba couple bazana na kata ba mabala surtout ba c'est à poto bakomi na kindumba makasi pona nini tumeka ko expliquer na poto vie ya poto na Afrique eza ndenge moko te trop caillou na ba climat ya malili ezosala ke batate ebele bakomi na problème ya performance et azokoka kopesa le meilleur de lui-même te akomi mutuka ya baronde moko et puis ronde yango ya moko 17 secondes po asala remontada à tout un problème ato bendio matio kito parce que nazwaka baka wana nazora bakawana ba mama ebele ba tate ebele bazo mega oya kolelela nga no mama ngai so ekaka chaleur nzunga ma famille betinga na subi na ngai et remontada na sala répéter moko mama bandi koloba en fait ezo sala pasi et pona kosunga batata to meki koluka moi et ba remède ba kisi oyo ezo ko aider moyen na pesa ba na kene musika na ba une explication exacte certainement vous mieux comprendre. Café tozoteka ezo traiter ba faiblesse sexuelle. Café tozoteka eza kosunga ba problème d'éjaculation précoce, ba trouble érection. Et moi ba biloko wana ba problème mikongo ba douleur tozoteka café ou ezo ko aider. Ezo sunga na moi ba mambo ebele hein. Voilà. Et par rapport à temps nalina kembango. À part yango tozana bendangondo. Benangondo ezo élargir troisième pied. Néanmoins tout n'enga maman c'est pas un péché nzamba kele mutute ba tumsu nzamba kele ba on a ba 10 cm te. Tata mokolo mbinga mobali mazana 11 cm. C'est pas Dieu qui l'a créé comme ça. Et na 11 cm barokeno ba rosa nonini. Problème de lozo bo mabatu vérité na ngai. Na 11 cm 12 cm zo tata mokolo ba rosa la nonini ba rokende no wapi.
ya omoni lelo o ba mabale ko kufa. Alors cause to raison ya ba ngondo ezokola malamu te to bezo fionusa ba ngondo. J'ai expliqué nazu ba ka ebele ba gene ba se masturbaka masturbation fionusaka e kondisaka makasi et troisième pied mais ça moko ya ba cause mususu kokola e kondisaka malili e kondisaka batate bele ba komeli ngano mama na kongo na zana moins 17 cm na bizarrement ana constaté on est na perdre 3 cm on est na perdre 2 cm mususu maladie nazwi bakane bele surtout batato AGC poussane 50-60 ans moko expliquer nga papa maman nazali na problème à sucre et maladie nzoto ningana kinga vraiment makasi et sali ke ngondo ekoti na kati na komi mpose et sali ke bokasité esila sikoyo nzamba sunginga a inspiré ngai na meko sa ba recherche na trouver solution toye na benda ngondo batata belé batata presque nyonso basumi benda ngondo en tout cas bazo témoigner et ça dépend ya nzoto na nzoto et ça de 1 à 4 cm miso basaleli bazwi vraiment satisfaction et ça on est tout ça la feedback hein et satisfied really satisfied moyenne normale c'est comme ça mais généralement bato bazo sepe bazo témoigner na ba témoigner j'ai belé na téléphone ya ba voice sauf que balina beta ba voice na ba témoigner na sela ngo live vidéo abande robele ba yoka ngo boyebi na longola parce que les vieux a reconnu sa voix il est pasteur il n'avait pas aimé maman s'il te plaît enlève bato ba yebinga ba royoka mo na sela ngo live wana kutu na tshaka nkana nko parce que bato belé poka na ko suki sa tembe ndeko wana pas sepela te mais na bondela na bisi papa na mutu mo a reconnaître voix nous ezate au fait tozo sunga bato tato j'ai un problème malade pour na sala suivi son a teke lo na landaka allo papa c'est comment là-bas benda ngondo ah maman merci vraiment merci parce que e bendi karaté e kubisi musisa do na sentir penda musisa papa ozolanda ngai ozala ta hotelemo ndiro fukami hotelemo ndiro gumbami hotelemo ndiro batindikio somba benda ngondo ezo kubisa ngo koma musisa lokola Balthazar somba benda ngondo ezo aider sikoyo tokoma na likambo singa parce que c'était important d'expliquer sinon tu vas te boire au finga sans comprendre tokoma na likambo singa tata mo abenginga o mama na landio na live et oui c'est vrai mais en tout cas ngana sala ka singa ya ba West africain est-ce que ba bilo on est efficace papa singa ba yo tindela nga lien oyo lisolo singo to sito betango awa bande kona ngai tambola na mokilo mona makambo ngana ebite bato mususu ezaka envoûtement maël ezate bakenda classe était réflexion zéro en tout cas boko limbisa nga parce que eza normalité singo bozo mona precious I'm recording also makelele no way wait please singa o bandeko bozo mona singo bozo mona bandeko nanga soko sombiango olingi yango na ngondo panda tatami olingi na ngondo et pendant que beta match moment où ezala ya concentration moment où ezalaka bosu bokei soki wapi yo sikoyo il faut prêter attention non d'abord il faut bana ko sala ba soko cha singa wana ezofimisa ngondo singa ezofimisa ngondo en même temps il faut observer ka expression faciale à moi si so moni moi ça bebisi lo makasi c'est que ngondo e munene mingi kuna il faut obenda bandeko histoire vraie singa obat bazo somba on bato bele ba ibili sola singa o il faut o tika osala c'est que e munene makasi bandeko na ngai o kindoki te tata oyo azali soki aza West Africa soki mboko bateka ba ki César nini Benin soki benino azoteka ye moko na vidéo azo expliquer parce que moi na betango ezate peut-être na rocha na YouTube azolo ba bien o kansango ezali kindoki ezali magie ezali mais ezana ngo kisite wala ibilai et ezo sala siko ezaki kisite OK d'accord ezanini la question que les gens devaient se poser singa eza composé na nini ezana kata singa wana po soko la tango chaka evimbisa soto zui singa na toke na laboratoire ba romona na kati ba oyebi kenga na ebite do bino ba congolais vraiment tina niveau oyo nyonso likolo ya soif le peuple de soif likolo magoda kindumba bo community na niveau resomba basinga et puis
nzoto mwasi bandeko ezalaka very sensitive yango même badocteur bapekisaka kotya bamisapi ozosukola misapi na yo moko me docteur azopekisa okotisa siko yo okende kolinga singa okotaka na singa na nzoto mwasi je sais pas soki ça va na mitu ça va la tête. Ça les amis, certainement vous allez très bien. Bandeko wa bolingo nazo continuer vidéo mona uti kosala awa ya singa naloba likambo singa et babilo misusu tosalaka sans koyeba, sans réfléchir, sans kotanga parce que moto aza na mwa connaissance bamaka mosusu aosala yango te mpona kose protéger et nzoto mwasi nde nauta koloba eza très sensitive en français on dit quoi sensible sensitive pardon et microbes bactéries et infection oya kozwa infection pamba. Il y a un tonton, un frère qui m'a écrit et ça semaine passée. Maman n'a landara au mini n'a émission est-ce que tu peux aider ma femme? Oh, en fait, à chaque fois tant que tu as une intimité, je supporte pas des odeurs là. Et bien, pas naï. En tout cas, c'est trop dégueulasse. C'est ça en a pas pour ça. En fait, des raisons ou encore des causes. N'a vu ça qui est épais. C'est vrai, il y a beaucoup de filles au bas malpropre, ok? Aibi ko sukola bien te hein et zalaka et belé et couper sa odeur mais misusu ils a dit avec infection trop de bisala sala en bas là-bas et senga na omba ngambute ba mikumbe belete sukola mai bien très rarement il y a de ces bains oyo okosala to kozwa et ils ala mikolonio sauté. Ils ont tout ça deep cleaning nandako. Tout ça là, musala to komba chaque jour. To l'extra mop, to pe serpillère, tout ça. Mais ça va deep cleaning. Tout ça là, tam soso après un mois. Wana penzo niki ba miro sali banini. De même, ils ont ba bain oyo intime ou to akosa la moi ça kosala après un mois. Na mona ba tubele ba sala on souvent mingi après ba règle. Ça dépend il y a des produits oyo recommandés dans la pharmacie ou ko utiliser. Mais ça apenda est trop recommandé te moi si kosala bisala sala kuna bande ko base belé le bazo beba bazo ba problème likolo ba makambo oyo mama botayo azana so na 40 ans et expérience to 30 ans to plus de 20 ans ya libala amona mingi koleka yo ayebi koleka yo azo peso toli ozo kate mais coach ya TikTok oyebi kana TikTok bovanda na te bokutana te azolo bana yo ya po okoma elengi lokola ngulu na yebite makambo yo bat bazo zongo wapi poko magu na mona itata mo azosala live mona mobali etala batu batondi bon munde babwaka bakado nazo pesa bino secret so ngoko masuka lipenza tina niveau pesa papa diabète baka soki makasu sangisa soki na nini soki sucre soki miel soki meloko nini na mona mama mo wata na bandi TikTok sika na oka nzoto malili alobi zwa mafuta ya ngulu graisse s'il vous plaît sangisa na miel mon Dieu mon roi na soki loko nini yango baka na nzoto abasi Seigneur Jésus e batu bazo sala biloko wana ya monde basi belelo bazo zo ba problème na pesi Blanche Neige mbote batu baby mama na neige akota pena sur TikTok troté azala pe influenceuse azala pe na compte munene kala tanga na bandi TikTok sika yo alekanga même na babone c'est inami depuis Italie na pesi mbote mukomsu tata mo abengi abisi mama na landaka yo na besoin olobela likambo moi sina o mo bi mamai likolo babi baka ayo karate na pekisa azo kateka batik ba coach azola na ba TikTok so abo esangisa be baka kotisa zongisa mata kitisa okoma suki nini qu'est-ce qui ne va pas vous chercher quoi bolukara nini nzamba zazo bate asala mbembe naturel asala ngona ndenge nango ezalaka na goût nango toujours yebaka ko entretenir ango mais vous cherchez quoi bolukara nini ezalaka nini bandeko basi bokomi ko lumbana basolo mibali bazo supporter te. C'est ça. Ce que tant na hote boy mabe, tant na lo baboy bat bazo instruction te. Tant na zo lo baboy eza ko épargner batu na mabete.
Depuis la minorité les années. Bible, lui, le Dieu a créé les hommes bons, ils ont cherché beaucoup de détours. Ça, ce sont des détours. Et lorsque nous redressons, réédiquons et donnons des leçons, enseignons, que ça bandeko que non, oh, ils ont mal à monter, oh, ils ont mal. Ils ont ôté à terre. Ils ont ôté à terre. N'a pas tous nous comprendre, bon, bon, tout qui n'est qu'à choisir parce que, ouf. Et à moro vandi ozo bate sani na tika na continue bon bref ba royoka barolanda bande na beteli solo awa kala plus ou moins 2 ans passés tata mon en France a c'est la crise nanda kwa likango auti musala kande batata bazala bizale na bango mabe wana aza na deuxième regard moko abeti moto kuna ngino longola wana avant kene nandako ake kuna ngino longola wana bande o babolingo et mutu azaki déjà likolo fo akita et tant akei abeta chuki bizarrement na place ayoka moto ayoka malili et du coup et transmutation mbala moko nzoto yoki ndenge moto akweya mwasi abaka soki ba boule de cristal bobenga soki ba boule de cristal soki ba cristalline soki biloko nino bobaka wana ba pompier baya ba memai na hôpital ekomi ya simba mata benda sala zongisa e falaki next to kin nani madame ya ndako siko opesa explication ni pour moi sur ça moi sinon olobana moi si na onini qu'est-ce qui s'est passé okwelaki wapi et banaki ndenge nini elekaki ndenge nini pour se retrouver na hôpital. C'est ça. Bandeko basi s'il vous plaît. Na ebité bodukaka nini? Na ebité ezalaka problème nini? Na ebité na ba coach ba TikTok, je ne sais pas. Parce qu'on est tozolo ba boetolo ba mabe. Tozo théâté. Faut les théâté. Que Dieu nous aide. En fait, c'est ça. Singa bazokanga na ngondo. Po bakota na nzoto mwana mwasi na kati kuna boke no toni sa ba bactéries na microbe plus grave ndeko moko ayebi singa bi mère ba yo proposer nga singa oyo master na ngana zo episanga adef sanga ya ye bandeko oko lokote oyo ko lokote eza neti préservatif muto asaleli sko alobi nono na ya na nettoyer yango na ye la yo poke no kosalela bandeko oko lokote abina def so singa o meka comme ça so moni que ça va comme ça pour commander au somba de singana so aussi so c'est lango ozui ndenge mo mukolo nango je expliquer mukolo singa ozui moi éponge o mouiller éponge et tope kitendi o pangusi okero bomba o sana o besoin o yo zo ngususu o lingi allez zou mais ça ne va pas la tête hein franchement ça ne va pas. Eh, mokili on mabomba mi hein et le baba congolais. Mais franchement, moko na ebité quoi moi on dirait mais bref bon. Topé ça conseil. En fait c'est ça. Bande oba bolingo. Tozoteka kisi ya batata. Tozoteka café, tozoteka bendangondo. Bendangondo zali bio. Eza banzete ya biso ya bokoko, basali pâte et community pommade. Usage externe et sunga et traité. Je crois la vidéo de Bousson a pissé mon témoignage batata à sentir que non musisa et kubi sentir penda musisa penda azongi linyo kwa mobesu azongi likemba mobesu yo mutokoma mbala ya kutokisa yo mutokoma somba bendangondo café eza stimulant même tes remèdes ezo stimulant même tes traité. Tata mo apesinga témoignage on a ebisaki bino ke ya zala soka chaleur en tungo ma famille beti kao debout et remontada à sala société a koka ko sala toka mama bani ko loba tanga sombi café abisinga mère et là on a sepel na on a café zake na zai penda loba ti ya lo loba 15%. Mais na meli yango e mati singa mwa ndambo et sili nango nazo continuer pe vie normalement naza sunde naza kité comme moi 40%. Au monique est traité. C'est ça. Skoyo, yom to décider au monique au somba sou mususu et bakisa, to au monique c'est bon oti kalawana. C'est ça.
Et batata ba congolais bazala so da problème de faiblesse sexuelle que non mona munga ngalingité mona pasteur tam chose spirituel alingita linkara zala ndengwana ya mama moi ndeko moi ebisinga master na ye soka mobali papa oka ebiseka atala bima lupango bima. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom, Jésus. Je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant un courant et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève
verdoyant. Comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.